na Lubumbashi démonstration de force ekimisi Katumbi ekimisi Kabila ke wapi takimage ezalaki na tobeta masolo mboka makambo ya penza somo na kata ya Lubumbashi démonstration force bato bayebaka te faci asombi nini nani emonana te libanda boye na lobi na kata ya Lubumbashi na ville ya Lubumbashi démonstration de force bamanduki ebimi ebimaki mpo na nini okoyeba oka na makashisis akomi wapi toyebi nanu te masolo mosusu Katumbi mpe akimi Kabila mpe akimi donc banyonso bazokima mpo ya nini mutana likambo ya kimele eza nango échappatoire akimi nde manduki mpo amoni ke ndenge baotambola wana seke te bakokomaka esika ye azali mpe bakokanga ye moni aya so na Kisasa te soki amoni ke no makambo atikala kosala Kisasa wana aane mpenza innocent aya so na Kisasa donc aoto mpe semina information mpo na lelo Katumbi aza deja ya kokende mbote ebele lisusu bandeko balingami babone ya chaîne oyo bolingaka mingi yoka basi la voix céleste eza esengo miso kokutana kati na mokolo lelo tobeta masolo ya mboka na biso la République démocratique du Congo liboso na bino kaka mwana manianga communicateur et de presse José Matou Vangwa oyo kaka momesana tano tobetaka masolo mboka mbote na ngai epai ya Papa Ville Beya Papa Ville Beya l'homme du moment, le serviteur de Dieu, Nassima Kamera, Mbote Bele, John Maboko Bende, en tout cas, il s'est nommé une image qui toko et ça la vraiment que Moutoaza Penza Yekola Moussala Rango, a comme sa image, Ezalakina. Tobete Masola Mboka, Makamboya Penza Somo, la Kata Lubumbashi. Démonstration force, Batouba Bakate, Facha Sombi Nini, Nane Monenate, Libandabou, Nalobi la Kata Lubumbashi, la ville de Lubumbashi. Démonstration de force. Manduki ebimi, et Malipolani, Okoyeba Oka. La 4 émissions, pour la ligne Batubakamo, ça c'est quoi? Nini. Pour la ligne démonstration, Bakende Malembe, pour la ligne Salamaki Bongo, Bokoyoka. La carte à la police, si j'ai mis balai de côté la carte à la police, mais comment la nomination est salama, nous battons la côté de la fonctionnalité, beaucoup de pont à l'île, la côté de la fonctionnalité. La question, nous basons le Kakawana, la nomination est salama déjà. Tu vois, la carte à Makambo, Bitumba, les cas, ils ont le niveau nini, donc on y bango kaka la carte à émission, il y a mon collègue, non, Chani a bêti, la tire Makambo, kidnapping, ils ont les cas. Enlever batu Noël Tchani pe abeti pe oya yeto koyoka Noël Tchani a lobinini pona makambo ba kidnapping Noël Tchani pe abeti eloko na ye toko beta masolo ya matata mponyo hakoki makashisis akomi wapi toyebi na lute makambo masolo mususu Katumbi pe akimi Kabila pe akimi donc banyonso bazokima kimapoyani mutana likambo ya kimele Martin Fayulu alobi azongeli kopu na ya po alingaki abongo la motema atinga bakandidature na députation nationale mais abongani na ye alobi akopesa te d'ailleurs akozela kala mingi te aloba pona atinda mboka na biso RDC pona bakende kosala article 64 Martin Fayulu nde makamala tokobeta na kati ya émission liboso tokobeta makamala oyo bapo tokotraite okosila te tokenda biso na deuxième volume ya émission na biso na kati ya la voix céleste wana nde IRPS nde machine ya la politique kozali awa mpona kobeta masolo mboka papa faci beton na aloba beton mpona nini parce que makambo azosala nani ayebaki na kolinga komikaba komipesa na makambo ya politika kaka ezalaki na barégime passé mais lelo bakoko bana mike bakoma kosinteresse koyeba qu'est-ce qui se passe est-ce que bachaine na bayoutube ezalaka nsanga ndenge eza boye mais bato bakoma kosinteresse koyeba bacommunicateur bakoma ebele donc tokoma kopesa vraiment presse na bachaine elengi ya koyoka parce que papa Faci beto apanzi bana na ye mpona kobeta sango mboka ndele ya 5 continents na ba 5 continents bato bayebi bakomi kocomprendre au jour le jour baolanda qu'est-ce qui se passe dans notre pays parce que en tout cas ba diaspora même kaka boyebisaka ngai bisika bozali marqué bozala bino na pays étranger boape kimia mais en tout cas bozala na posa un jour mboka ezwa kimia bozola mpe na mboka na bino parce que mboka na yo kaka kiangani
kaka ndenge tolobaka na monoko ya mboka na mwana mokongo ndenge naza boye kia mbote kele bampangi kuna Congo central ndenge wetuwa émission ya yalimika yuno mbote kia mbote en tout cas nzambe kakulisa kumuna lusa soutenir mpangi ya bele mwana manyanga nzambe kakulisa kumuna jambo sana isika nyonso bozali wetu wa mpona bandeko na biso kuna na kati ya Grand Kasai tolobi sija liboso tobeta masolo ngene démonstration ya manduki ya ba armement na kati ya Lubumbashi na ville ya Lubumbashi ezalaki ndenge nini parce que toyebi lolenge ne ba plan ebandaki kobongama na kati ya mboka ya Lubumbashi banumbi baki na bakata na bango baki na bato na bango bazamba avec des armes donc kala te bakangaka mondele moko no zoko travail elongola John Numbi mpona basala coup d'état to baya kozwa katanga bakata katanga na ndenge na bango bakomisa mboka pe basala bakonzi kuna nokaka mwata moko boye bakangaki mondele wazo travail elongola John Numbi baki déjà prêt na bato na bango kuna kata bazamba babande ko se préparer na mokonza mboka lebete bozala boka lisakenga président Félix Tshisekedi na kaka bongo peut-être ba arme bamboka on a kende et ça le côté tout tindi la longa et le côté alors démonstration il y a force il y a minduki tala ba minduki biso so baté et ko betela wapi pour masese minduki tali liboso minduki tali sima minduki tali mupanzi donc tango zo tambola ozo baté suko et ko betela wapi et ko betela liboso et betaka na sima to betaka ba panzi donc ba démonstration kuna na kati ya Lubumbashi batu bakamwe non ça c'est impossible première fois to ça la biso ba fait de 30 juin puisque ba démonstration les kaka mais to tikala jamais komema ko ke na 30 juin que to ça sa fête et écoute les to sambela ki na biso pona nini salami bongo parce que pona ko talisa bango ba obonisa ki ba ko kata katanga qu'il y a un président de la République qui est à Katanga ils sont sous contrôle malamoko katumba lebite lokoyo bakoya ko kanga pamba tout la moussa zaza on a que Côte d'Ivoire parce que c'est la réunion à CAF ils ont les kakuna moi réunion moko pour la CAF ils ont les kakuna faut la kende donc otala yepe kuna ake pour la CAF te ezana lo échappatoire akiminde manduki pa monike ndenge ba tambola wana sekete bakokoma kaisika yazali pe bakokanga ye mon aya sura kisasa ce qui a monike no makambo tika ko sala kisasa wana ane penza innocent aya sura kisasa donc avant on peut une information pour la loi Katumbi aza déjà ko kende na mboka o ya Côte d'Ivoire pona ye échappatoire azu et ya pour makambo relais à CAF mais toyebi biso moko na makambo ya kati donc koti na laboratoire ya kati to comprendre que ya nango manduki akimi bakanga ye omona ngwe c'est comme mususu wana nani mususu wana Kabila parce que kala mingi te babimisa ki pe na kati ya ba réseaux sociaux que le PPRD et Joseph Kabila sont en train de forger des projets pour déstabiliser la République démocratique du Congo afin que to kena na élection te et comment makina ba journée ya lobby tout peut la formation dans mon lobby mardi le 12 mardi qui le 11 je crois le 11 le 12 on a une information les kaki et le long de tout ça na mukolo otozali penza pour la kotali sabino makambo tozali et ça ndé mukolo oyo makambo esalama kezande lobby le 12 ya Lubumbashi démonstration de force ekimisi Katumbi ekimisi Kabila ke wapi parce que lui c'est lui qui était à la base d'après la journée les cas qui n'avaient pas mardi n'a mercredi à semaine autosali parce que comment déjà qu'il y a un plan que va pas perdre la Kabila bazobonisa pour la déstabiliser la République démocratique du Congo afin que tant que la carte d'élection mais on va réunir badori no salabi bon vous allez me voir qui je suis bakini oh ce qu'a Zimbabwe to habite bamuso abomba bila likasi bamususu ke soki Tanzanie donc nyonso wana akende Tanzanie akende Zimbabwe abomba bana likasi biso toyebi kaka que azate pour ce azalaki na ria telema avant de sika zali mais bango bale bapalangani eloko netini bango bapalangana parce que mokonzi Fachi Beto atalisi bango que je suis prêt venez aba Fachi Beto za prêt
Même makambo so lekana kata ba Rwanda wana parce que eza makambo ba communauté internationale eza na sima. Ba France, ba États-Unis baza na sima. Donc eza loko ko affronter va-et-vient. Faut avoir ba pilier, puis faut ba ko mema makambo ya ko convaincre bato que nous sommes agressés. Ce qu'on convaincre bango te bakolo bakaka yondo ka agressé moninga ala bango so ba côté la Rwanda ba ko binisa biso susu. Fana nde eza ki point liboso ya démonstration de force. Ya manduki otoza na ngo déjà wana eza na boshi oza na kisasa tout na le monanité nanu ebimité oza na goma nanu ebimité auto oza na bango ba pour ça ki ba ko zo Congo yo ba ko zo. OK. Deuxième sujet toqué pour la police. Toi que ba nomination et salamaki na kata la police moi mikolo et l'équipe ba côté na kaka fonction qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui freine moi kana biso za kama makambo kaka bongo ba blocage ba lois établies ba freinage ba blocage mais on pas communiquer bimi na mokolo lelo plus de 3 mois après leur nomination par le chef de l'État de nouveaux animateurs de la police nationale congolaise PNC seront notifiés pour enfin occuper leurs fonctions. Ok, là c'est Peter Kazadi. Donc à ce que ça la déclaration la bandelle le 10. Pendant 3 mois, bah oh c'est que bah ça la musala na kata police nationale congolaise. Bah côté la fonction té. Mais bah lobby bah zone notifié bango pour bah banda musala. Pendant to zabo. Kaka ndenge kaka nouvelle wana eyaki. Papa Peter Kazadi ndenga bimisa ki nouvelle wana. Que sengel bah la notifié pour la bah côté en fonction. Allez, commissaire provincial, la police, Papa Kassou. Tout le monde sait ça. Akewap. Pour Mikolo, Yende Azaliki à la une, Azaliki à l'actualité. La ndenga peki seki bato no bolo bate bo kala minoko so moni ke ba lever mutu so moni ba kambao ba zo kata bato bare bilo bolo belo côté bo kala minoko. Ah bato amoni mais toi tu es complice comment mutu aza ko assurer sécurité ba mboka akene ko pekisa bato parce qu'il y a des gens au baza ba victime ba kozanga te ko loma makamba kutani nango yo kene ko pekisa mutu so ko lobeli ka ke loko wana o kangami en tout cas wana penza kende ki musika musika penza kende ki asari ki dérapage ya makasi. Pour la sujet où il y a Achichi, les babane qui incriminé bango, que bango, dis-moi, tu sais comment on a été, moko ya bakangami, alo bakeno, tu te kaki, biloko, tu bande ko kata ba organe la Achichi, tu te kaki, batika ko bango te. Alors, voilà, mais j'étais contre pour la bateau, on a incriminé hôpital à bateau, pour la coquille, ça va client du moins, bah, n'est quoi il y a une peste, bah, je vais quand tu vas qu'on a, bah, il y a même été mettre les sur le mot comme qu'on est kakakuna, c'est pour cette raison dans le baguette, papa wana. Yemu pour basala inauguration na papa Félix Tshisekedi aza opérateur économique makasi muto ya ba usine ba montage ya ba Mercedes mais muto aza initiateur muto yeli biso kopwana muto yeli biso makambwana esande responsable wana ya HJ alors toko ko fonder makambuto no d'ailleurs azaki mutakabila il fait de bonnes choses alors bande ko ide peste tout nous bango ba sorba traitement ko la non nous allons là-bas et comme makatokota katumaka on n'a jamais entendu de mauvaises choses dans la carte hôpital alors na yangwana peut-être tokoloba ke non ne faut pas salir hôpital à Batou et non qu'on les alliés bakinapping les alliés comme pas seulement en RDC na bamboka bele petoyo kakango ezalaka ndenge kaka Noël Tchani à lobby Noël Tchani à lobby les autorités congolaises doivent cesser de nier le phénomène de trafic des organes. L'autorité esengeli bayeba kondima que réellement makambango na Congo ezali ezate ko pekisa biso que ezate makamba trafic d'organes ezate makambo ezate non ça ce n'est pas ba autorité ba kosa la bongoté yango no tenya on peut ça bango conseil bino ba autorité ba kambia mboko bokoko nier yango te ce n'est pas votre niveau patoigner comment et ça se voit là il bobenga les réseaux sociaux en tout cas il a condamné les autorités que ce n'est pas la chose à nier ezali mais to combattre nde ba mauvaise propagande ba diffamation oyo batu bazolo ba yango peut-être to mema mais batu balobi te ba o ba quand même balobi lo kwana te batu ba keko fona ngota lo ba ko ba prisonnier ba kini bato la bato ba o sauter dans la fenêtre ya mutuka ya mulai lokola de Transco mais ba comment peut Transco te ba zo sauter oh bon ba prisonnier tant ba mata ko kuna bazala kanani ya kokangama basaka la mutuka na bango pe mema kabango mais mutuka bato ba zo sauter eza ya mulai lokola Transco
besoin de ba prisonnier. Est-ce que ba prisonnier na kati ya RDC ba kenda kana mutu kana kola ba transco? Et pour ce que tali voiture moko za première et ça la matriculation moko na biso RDC té. Mais ça ba to ba côté recherche ba lobi que et ça makamoko sala makina ba Nigeria na ba to ba kima ka ba kenda ka suki na ba mboka mususu ba kaweki bango po bazonga bango bazo kima bazo sauter. Ça makina mboka na biso té. Donc ba manipulation wana ba montage wana pour la bato ba salir gouvernement. Atala bato na bino ba kimi kuto bazo kima. Ils sont là. Mutu ba kimi té. Mutu kana me makaba prisonnier té. Oh donc mutu kana kola transco wana. Ya mulai lokola transco. Mais ba comment peut transco té. Et ça mutu kana mboka na biso té. Donc ba manipulation wana ya to zo boya. Ko bambela mukonza moko ko bambela gouvernement. Oh non bakimi c'est vous êtes complice. Non, ça ce n'est pas ça. Et singélité bato ba profiter récupération ya makambango ale ba bambela mbeba ndenge ba set kikuni bazolo ba d'ailleurs makambango le gouvernement connaît. Donc bato bele ba ko kota biloko wana que le gouvernement connaît mais gouvernement kala mingi ba sali ba bouclage pour la makambo wana. Ba bouclage côté ya bandal, ba bouclage côté ya GB, ba bouclage côté ya bandalungwa. Na rikota lingwala bakangi batu na biloko na bango basalelaka wana bakangi bato bele. Alors nous on félicite quand même la police na makambo yo sala ceux qui bazalaki complice bango bakende koluka kokanga bango te. Donc oui, il y a le kidnapping et tozo luka sikoyo esika tozo kosa sa télé tozo telema bayebisa biso badani oyo batindaka bango ndenge bazo juger bango. Nous avons confiance na ba o bazo juger bango bayebisa biso réellement bato wana bazula ba information wapi ba nani bazo tinda bango. C'est là où nous attendons. Mais il y a des gens qui sont allés vite en désordre pour incriminer l'hôpital Achichi. Voilà, là je condamne parce que là jamais vu entendu aussi l'incriminé to mutu azali qui arrêté derrière kutu et c'est l'hôpital tel basila ki koloba yango te na to effacé to linga te to baby s'agit à francophonie na biso tango biso boko to lancer ba mauvaise nouvelle ja francophonie baby ba ko yena biso tala ko sali sa activité ba ndembo et même makaba dollar na mboka ba to ba kate ko sali sa lokola donc ba séance auto yambi to ko bet peut-être tel G ba paya baye ba yakana ba devise noka ko le dollar zo matamatati mais ba G ya boye ba action ya boye et comme marqué ba mboka ba paya baye ba devise ba comme ko changer ba mboka na biso ba devise sopone na mboka bon na ba devise pe kiti. Alors c'est une technique donc ba activité ko sali ça ba organiser ba activité là c'est très important on a ba tika francophone mais c'est pour notre bien aussi. Il y a beaucoup de gens qui viendront par contre la devise c'est l'euro le dollar est comme 25 mais ceux qui battent ba j'ai francophonie betami ba musu ba yeba ko ba devise ba franc congolais kuna te ba mboka la bango ba kuna ba devise la bango na dollar na euro ba koluka siko ba somba biloko ba ko somba na ba euro te ba ko somba na ba franc ba koluka ba changer siko de au moins siko ba devise ko comme ebele de ba franc siko ko kita ko la devise et ko kita. Alors c'est une bonne chose. Toi les gars t'es dérangé, j'ai la bissa francophonie. Là zo bon de bandeko, beaucoup de manipulation té. Gouvernement a zo sa télé, la police a zo quota. De ba ko kende commune par commune ba bisika pe ma kamalo yo sala ma casse, ba ko sala ba bouclage, ba ko kanga batwana. Mais to be bissa, j'ai la francophonie té. Toi bi que y a une main derrière. Une main noire na biloko nyos wana. Mais kaka Patrick Mouya ya ba ki ministre de information, il y a une main noire, mais alors ce n'est pas à nous. Il y a ko suspecter. On peut tomber dans la carte de diffamation. Tous la bango moko. Et d'ailleurs, pour votre information, le procureur de la Cour de cassation, le procureur de la Cour de cassation, a bandaki déjà qu'on sanctionne les magistrats nyoso, oyo bako bimisaka bakidnappé, o baso bimisa bakuluna, o baso kotakula $700, ba bimisa bato bakangami. To ba rapport rebelle. Alors, mukonza mboka pendenga regretter à qui? Pour la makambo justice a regretté que ceux qui ont les locaux moko ils ont tâche d'huile na kati ya kenkena na ngai ils ont de justice parce que pour la ngai na ngai que justice ils sont indépendante peut pouvoir nyonso judiciaire exécutif peut pouvoir législatif mutra travailler indépendamment sans que muninga a indicté muninga a tia injonction pour muninga lemboka na biso faut tambola ndengo wana et c'est nous tous les députés bien. Vous pouvez marteler que si on a des vrais députés, et un macambobélé peut faut changer. Même un gouverneur, comme vous pouvez le gouverneur même à Tanganyika,
rappelé par Peter Kazadi, vice-gouverneur Walasko. Pour Azaki gouvernement qui basé misaki na cour constitutionnel. Mais ce qu'on va comme moi mutu na vice mutalinga qui a déjà les devants na yé mutu bazo ici moi mutu moko boye. Donc on a l'ingénieur tactique té on va vendre kaka allez no vice allez la kana noir Peter Kazadi Benz à l'urgence. Papa mo konza le ka mota Azaki na masolo na itanduki na mama Tina Salama mama journaliste Tina Salama. Côté pour le gouverneur, vous comprenez que le gouverneur va nommer la ordonnance présidentielle et le gouverneur va le misu il y a Mokonza Mboka na kati ba province. Donc on a kaka au gouvernement ko ba député provincial va la tendance au ba longoli. Ce comme tu vas continuer le misu na aza oyo président gouverneur azali que na motema te. Alors ce qu'on a osala makamana ndenge parti na zolinga ndenge bato na zolinga aza sous contrôle président ya président de la république te yango ba province belé moyen contact ezala entre président na province ezali te. Alors écoute à regretter que makambo kanata mobutu ezali ki bien ya kozwa un gouverneur de province ezali mutakolo wana te. Mais c'est comme un beau tissu de conflit tant ba côté de la Congo centrale la biso tant ba côté Muyombe ba mona ba tombik biso pena to comme gouverneur te tant ba côté Muntandu ala ba Yombe la tombik biso pe René Kala. Donc ils ont même la division mais la Kala au moins kaka un Muluba aza gouverneur na carte Congo centrale un Congo aza gouverneur na Kasai central. Donc on a moyen ba interne ba division interne et botama ezala quitté. Donc on a beaucoup souhaité que ceux qui Parlement et koki ko kota pour la kobongisa na côté wana ya ko pour la gouverneur ya malamu azali vraiment na obédience azali na donc posa ya chef de l'état azali na souci chef de l'état aza penza oyo awuti na motema chef de l'état ko contrôler au chef de l'état à cause wa ka rapport na tout le temps et ko zala malamu pour le fonctionnement ya ba province. Voilà makambo oyo chef de l'état zo raisonner. Donc on n'a pas vraiment de bons députés parce que ceux qui ministre n'importe quoi parce que ils ont un député ministre nous savons que le ministre dans bien mais les députés vendent la ministre attends la série parce que ce ministre il y a parti à la biso to décider il y a des de Mamboka. Voilà pour la nouvelle channel le bilan pour le gouvernement israélien kidnapping ezanango bon wanga te ezali. Et ça se passe partout dans le monde, comme aussi l'a reconnu, le secrétaire général a ONU peut reconnaître que le problème de kidnapping, ça se passe pas seulement en RDC, mais dans beaucoup de pays du monde. Et il faut l'avouer, il faut l'accepter. Donc, il y a Noël Tchani, contre Maloba Oyo, il y a Kassongo, il y a Bandeko Pekisabatu, Balobate, que on a Congo kidnapping les alliés. Il y a Noël Tchani, à ce que réponse, secrétaire général des Nations Unies, c'est un phénomène mondial. Il y a un phénomène de kidnapping et alliés. Même il y a achat des organes et alliés. Parce que, au niveau de la médecine, achat des organes, il y a une transplantation. Donc, quand on a un organe, pour la sonde là, on a quelques liens, mais il y a des besoins qui sont organes et comme foutu. Et c'est changer organe moko boye les deux organes comme foutu a changé va somba ta moko ba ko kena membre de famille na moko boye batune qui peut sauver la vie de son frère, de son papa, de sa maman parce que azap organe te mais azata moko. Donc ta famille a quoi se décider va payer ça. Mais si ta famille ça te va proposer mutu o alingi côté ka ba ko kende ba sali chirurgie avec des spécialistes pena bisika ba infrastructure ezab makasi koleka ya kitoko koleka et alors ça s'est fait mais le connaît ça ba tant retirer yango quand ils ont moins de 5 heures du temps il faut me transplanter on a mutu o esengeli. Alors on dit ce que je sais là ma chef d'organe est-ce que batu baza ebele o bazo lukambo en tout cas et na Congo vraiment c'est un peu moins difficile donc c'est que je qui des coups là alors conservation nango nene to la classe et ça peut-être 3 heures à 5 heures du temps là bas organe mususu est-ce que tu es kokoma kana poto et comment battre parce qu'il n'y a pas de congélateur au frigo et kokoma bangoti plus de 5 heures du temps chaque kufi nango et ça sur la musalate pour ba kota on nzota mutu alors pourquoi donc on a commencé pour la carte et sabotage parce que bah on carte battu tout là c'est qu'on a sur mitouang donc les sabotage il y a une mémoire pour la saboter bah tout le monde il y a des désordres bah il a mokonza mboka
insécurité. Ok, il y a des gens qui avaient déjà mérité cette insécurité. Nous sommes et nous kuna. Tout le monde a dit à partir kuna. Il y a Bandundu, Congo central. Si on a carte ça, donc nous sommes et ça comme manœuvre pour la communauté population et ça en Mokonzi. Tout le dollar, tout ça, surtout comme le dollar, ils ont le cas de RDCT. Dans la Tanzanie, ça va beaucoup plus balayer que le dollar. Ce qu'on calcule la seule évaluation de Mbongo na Bango, ils ont le cas de 2600, 2500 p. On est tout le monde qui a mesure résoama, tout le monde a dollar, dans les Angola, dans les Angola Brazzaville, tout le monde a dollar ou en a ceux qui ont changé de dollar, la camis va dans la soute. Ceux qui ont changé de dollar, à la banque. Parce que la camis va provoquer comme matin de dollar. Vous avez ça, dollar, bambou, on est franc. Mais là, à quel point camis va changer de 25. Nous sommes bons aux matins. Et pour me dire, comme technique, la banque, pour la matissa, passer la carte de banque à bâtir monde. Donc, pour la vivre moi bien et c'est abandonner. Le dollar, tout ça, la banque à la biso, la Brazzaville, l'Angola. On pose un dollar, mais il faut que la banque pour changer le dollar. Donc, comment on va cambier ce soutien? Mais, mais comment un dollar, télévision, un dollar. Et donc, on dirait que ça cambié la biso. Non! Tout privilégié, mon abisso. Au foot, la gagné combien? 30 000. Télévision combien? Namongo ya mboka. Donc, il faut que tu vas ça dans le canon et Zalaka, bonheur, tu me sais là qu'on est $5. Donc, si tu as bongo, makamba dollar et que si là, dans les Zalaka la Brazzaville, dans les Zalaka, déjà le gouvernement, a s'atteler déjà pour le Macambois. Et dans quelques jours, bon, comme la KP, le gouvernement a pris une décision que plus que soit la Macambis, c'est que ce qu'on a changé de dollar, allez la banque, allez, monter au foot de l'Andaku. Na franc Congo, biloko na zando, biloko na télévision, biloko na ville, frigo, congélateur. Kata na mbongo ya mboka na franc Congo. Franc congolais. Mais biloko wana nde gouvernement azoko s'atteler pour la kokota na makambo wana. Parce que trop c'est trop. Na kuti mutu bona tongo tango na zoya. Félix a osala loko te. Donc na raison mata. Baby, oyebi te banani basala sima dollar wana. Yo kasi président Félix mutu ba dollar. Et ça y était, il y a la poste de mboka ekota la passe. Mais ça na batu baza sima. Voilà pour ça bazo matisa pour que me mamboka na passe afin que la population esanza mukonzi ba ina. Mais population comprendre déjà que non. La biso moko makele na biso moko toko boya yete bango bazolinga to sanze bango wana bazolinga baya kokoma ba président lobby bango wana bazosala makambo wana na CC po baya kokoma ba président mais ba okima na bango moko ok ndele to beti masolo Tanganyika Peter Kasadi abengi vice gouverneur wana à l'urgence parce que alingo ta ba poto matata mpono azala kokima babengi se deuxième invitation ba président. Quand on a un mandat d'amener, il y a déjà 2 fois. Peut-être pour à qui nous connaissons la Kindu, à quel moment on PGR a connu la Kindu, à quel moment la Kindu. Tu as un individu simple, à côté de la PGR, cours constitutionnel. Peut-être pour à confier tout le monde. La commune la Kindu, PGR a connu la Awa. Ils ont violé la Constitution. Ils ont violé la Constitution. Il n'est pas capable de me juger. Allez, là, avocat a fait fondre la cour de cassation. Et où est la cour de cassation? Cour de cassation, on dit que nous sommes là, Premier ministre Yakala. Nous sommes là, des cours constitutionnels. Si on peut se plaindre, la cour de cassation, c'est cour constitutionnelle, cour constitutionnelle, nous avons juger président. Ancien président, premier ministre, ancien premier ministre. Et ça a la moque. La carte de France, j'ai président ou Azaki ancien président. La Congo même donc tout. Allez, il y a un peu ça comme un pour y que de côté là Simba maté. Mais Simba ma. Bande ko ba membre parti la barbe ah non, derrière couture. Azar candidat président de Bulka. Il y a ça candidat après c'est de ça pas comme le candidat président. Il n'est pas encore candidat président. Et ça là mutu là. Donc à qui nous met hôtel là. Wana de bon kontango de matata mpona kili kuna kaka avocat ya se présenter ayebisa bango bino bo violer loi boza makoki ya kobengisa matata mpona te bango bake funda la cour de cassation bake funda cour constitutionnelle bake funda président ya cour constitutionnelle na cour de cassation que ya zo violer loi tala na baventure bon total la makambo nyonso ndenge koleka ok
Donc tu comme déjà presque na suka donc na deuxième émission na biso to bomba nano na deuxième émission okolanda makambo mboka ndenge zoleka. Numéro de téléphone plus 243 89 92 51 866 plus 89 à plus 243 89 92 51 866. Bambote bele pa maman prophétesse Kimbani. Bambote bele pa papa pasteur Jérémy Mayelele. Bambote bele et pas ya papa honorable kuna na kati ya poto talakaka. Ah même ko lepo ki pe mwana manianga te. Ah mwana manianga te. Talakaka. Ah ki pe mwana manianga. Alors bala kombo pete po ki pe ngate. Daleki. Bon, mbote bele pa ya mama Sarah Lilonga. Wayane honorable. Ah wa soutenir ka mwana manianga na lati province pona honorable mama Sarah Lilonga. Okonza mboka balobaki ba candidature bana ba sende. Na changu ne mama Sarah Lilonga. En tout cas, to comme la souka, avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine. Télévision combien? Na mbongo ya mboka. Donc faut pas tout bon ça dans le keno et loko et zalaka bongo to mesala ko yo $50. Donc si to sali bongo makamba dollar et ko sila. Ndenge zalaka na Brazzaville, ndenge zalaka déjà gouvernement azo ko s'atteler déjà pour le makambwana. Et dans quelques jours beaucoup la capé gouvernement sous décision que plus question ya bakambis c'est que ce qu'on mutanga changer dollar à la banque. Ale muto ko futa la ndako na franc Congo. Oh ba biloko na zando, oh biloko ba télévision, biloko ville, ba frigo, ba congélateur. Kata na mbongo ya mboka na franc Congo. Franc congolais. Mais biloko wana nde gouvernement azo ko s'atteler pour la kokota na makambwana. Ah, parce que trop c'est trop. Ah, la coutume tout le monde tongo tango nazoya. Eh Félix a le logote. Donc la raison mata. Ah, baby, oyebite banani basala sima dollar wana. Yo kasi président Félix Mutamba sa dollar. Et ça y était, il y a la poste tembo que côté la passe. Mais ça la batu baza sima. Voilà pour ça bazo matisa pour que me mamboka na passe afin que population esanza mukonzi ba ina. Mais population comprendre déjà que non. Oya biso moko makele na biso moko toko boya yete bango bazolinga to sanze bango wana bazolinga baya kokoma ba président lobby bango wana bazosala makambo wana na CC po baya kokoma ba président mais ba okima na bango moko ok ndenge tobeti masolo Tanganyika Peter Kazadi abengisi vice gouverneur wana à l'urgence parce que alingo ta ba poto matata mpono azaya kokima babengisi deuxième invitation ba président. Quand on a un mandat d'amener, il y a déjà 2 fois. Peut-être pour Akindu, à quel moment la PGR a connu la Kindu. A connu la Kindu. Tu as un individu simple. À côté de la PGR, cour de cours constitutionnel. Peut-être pour a confié tout le monde. La commune la Kindu, PGR a connu la Awa. Ils ont violé la Constitution. Ils ont violé la Constitution. Il n'est pas capable de me juger. Allez, là, avocat a fait fondre la cour de cassation. Et où est la cour de cassation? Cour de cassation, on dit que Bishop Tala Makoita Kosambisa, Premier ministre Yakala. Vous avez un cours constitutionnel. Si on peut se plaindre, la cour de cassation va être un peu nos actes. C'est cour constitutionnel, cour constitutionnel, vous avez un que j'ai président. Ancien président, premier ministre, ancien premier ministre. Et ça a la moque. La carte France, j'ai président ou Azaki ancien président. La Congo même donc tout. Allez, il y a un peu ça comme un bête pour y que côté là Simba maté. Mais Simba ma. Bande ko ba le membre parti la ba ah non, derrière couture. Azar candidat président de Bulka. Il y a ça candidat. Après c'est de ça what. Pas comme le candidat président. Il n'est pas encore candidat président. Et ça là tout là. Donc à qui nous met hôtel là. Wana de bon kontango de matata mpona kimi kuna kaka avocat ya se présenter ayebisi bango bino bo violer loi boza makoki ko bengisa matata mpona te bango bake funda la cour de cassation bake funda cour constitutionnelle bake funda président ya cour constitutionnelle la cour de cassation que ya zo violer loi tala na baventure bon total la makambo nyonso ndenge koleka ok donc to comme déjà presque na suka. Donc la deuxième émission na biso to bomba nano la deuxième émission okolanda makambo mboka ndenge zoleka. Numéro de téléphone plus 243 89 92 51 866 plus 89 à plus 243 89 92 51
866 bambote bele pa maman prophétesse Kimbangi bambote bele pa papa pasteur Jérémy Mayelele bambote bele et pas ya papa honorable kuna na kati ya poto tala kaka ah même ko lepo ki pe mwana manianga te ah mwana manianga te tala kaka ah ki pe mwana manianga alors bala kombo pete po ki pe ngate na leki bon mbote bele pa ya mama Sarah Lilonga wayane honorable ah wa soutenir ka mwana manianga na lati pe verse pona honorable mama Sarah Lilonga okonza mboka balobaki ba candidature bana basinde na changu ne mama Sarah Lilonga. En tout cas, avec Dieu nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.